voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi. Ils ont la même émission de la presse. Bakangi ba comédienne Nabiso Miyibi ya Bakabelo. Karine Bebakata, Bijou la Reine, Marina Laba, Mimika Bongo, Marie-Jeanne Bololé et tant d'autres. Et pas ya Nabiso Mwasi, Olga Kabelo. Un sujet qui n'est pas SMO, mais qui fait buzz au niveau des réseaux sociaux, au niveau internet, au Italie, cinéma Nabiso. Et aujourd'hui, nous avons voulu entrer en contact avec Moko Yabato, cité Miyibi ya Bakabelo. Pour en savoir plus parce que la réputation vaut mieux que de l'or. Donc, la réputation, c'est pourquoi tu es sur la note, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Tout le monde a dit que Barcelone a live via téléphone, mais nous avons voulu faire vraiment une émission sur place. Et nous avons choisi pour vous Bijou la Reine. Pourquoi? Parce que Yépe, Azagi Bongo cité na Makambango. Nous allons parler de tout ce qui concerne ces sujets. Bonjour. Bijou la Reine. Bonjour Père Vincent. Et bonjour, on a abonné à la voix du peuple à travers le monde, à travers cette émission de News des Stars. Bijou la Reine, boni. Bien papa. Na sepeli où il y a mon émission na biso lelo parce que si j'ai tout ça nango eza si j'ai y a mabé comme on peut le dire réputation mutu ba somba rangote mais avant to betano le disolango on linga d'abord toujours en moi sima. Parlons un peu de votre événement autour de ça, la karaoké. C'est une deuxième édition sur une deuxième édition. Oui. C'est quoi en fait l'idéologie de nos années en fait? Vraiment, non, on peut se merci à Karine Pala, on peut se merci à plutôt Mavungu, les grands pétroliers. Batunyo surtout, autres arabes, on a karaoké. Na pesi bino ba merci parce que volonté na biso pe nde e sali ndenge salamaki wana karaoke na biso idée ya Karine Pala souci na ezala atoza bomoko to sangana ndenge baloba ke basi ya maboke batongaka mboka te basi ya maboke balingi ba problème makambo ke ezongi yesko alingaki aboma eloko wana ndo mona to salaki affaire ezaki be bandeko kokende bien bato mabe bazanga akate makamto solo na kati ya ndaku e bandeko bimabanda do bando teka ba voice tie koma yake bafinga mama Marie Hélène bafinga ba vie privée donc bato ba supporter ki yango tendo mona ki affaire ekufi ayo zo susu idée ya karaoke ya basi chaque mois de mars donc mois de femmes to sangana kande ezala ke okoyemba kofi okoyemba vient biso des imbo et c'est banzembu na ye bajibe fali donc eloko moko boye nano ezala te à part musa na biso to sala ya maboke to koti pe na maramba musique na kati première édition elekaki bien parce que tozwa ki temps ya ba répétition to kendo répéter musika chez les tintés pas vient absolu onema tozwa apenza temps. Donc, vous travaillez avec une équipe? Une équipe na Kent Bakage. Donc, on de lundi à samedi. Nous avons répété na bango ensemble pour te préparer donc événement donc concert quoi. Première édition les cas qui bien ezaki na boulevard vu que place ezaki mukie nde sala ke batumsu bakota kité. Yango maman Karine Pala ajaki bon to luka tour espace amunene pour tout le monde. À côté parce que batouté ba matadi ba luanda ba poto ba yaki et les cas qui vraiment bien en tout cas batou ba sepelaki tozonga banda ko ba 0 et 1 to lali na biso. OK. Donc retenons que deuxième édition sur le plan organisation qui réussite totale. Réussite même à ta première édition ezaki penda réussite totale mais place nezaki mukie yango mona ke to lukaki to luka espace amunene. Quand tu as préparé troisième édition, je suis allé chez Temba. Na makambo nde komi na ebité, soki mama Karine ozong sa moté masima. Poto sangana susu.
makambo ekomi oyo esaliki lelo lisolo ya karaoke comme kokende na kokufa tokobeta yango nini eprovoke yango mais nangi nazonga nano lelo moko approche na bino lelo botangami miyibi ya bakabelo na réseaux sociaux respect na mama na biso na ya na ngai ebaka ta place ozali respect na yo respect na Bijou la reine respect na Karine Laba respect na Mimika Bongo mais respect na Marie-Jeanne Bololé mutu na nga place ozambo tebele kokuta na ya bino na Olga Kabelo ezalaki nini tozonga no pena ne bandeli nini bino na Olga Kabelo bokuta ki a contact après to ya non makambo ya nini bakabelo eyibami bokuta na nini contact na misa na nini bon nani Karine pas la leader na biso toloba mais nga na yebi makambo nyonso to eleki bapodium makambo nyonso bamusée national etalaka à Karine Pala mpo na biso mpenza asengai biso ata difronté donc atravaillaki vraiment ye moko mais nayebi te ndenge nini bayebana na Karine Pala ye mwa mwasi wana tomonaki ye kaka ayaki wana ntango aye bastart aye nonu pa ebaka ata bavanda ye na Marina Laba na telefone ya asali bango snap babengani soki photo bakanga wana après aye pa nanga mpe wala wapi wala na musée jour ya événement na avant à présenter biloko na ye moi ambiance ndenge ezalaka kaka mutu aye vers yo oboya ete ayakanga bi oyebanga mpo nga deya na calcule ke depuis na showbiz parce que moi bajeton mo oyeba ndenge kosalama wana esalama ye déjà bien te tofungoli na mwa parenthèse nango alors showbiz ya nani ansi ntango abetaki asaki événement na ye ye mpe akendaki apresentaki babiloko na ye sinon les cas bien en général d'abord événement les cas qui n'ont très bien les cas n'ont bien mais yebi ka place batu bazali so oya sola na muto asola na muto te mabeza la o comprendre mabe moko esalama ki wana bango ezaki nini to solo bon jita silika ki par rapport ya amone lokwa bazobwa ke la mu pêche ba jeton quoi donc par rapport ya bon il a présenté biloko na yaza ki nango atangi ba combo et puis bazaki wana bandi ko beta maboko balobi ba ki koloba to une émission to so na l'aise non naza l'aise na kotanga ba combo batute Vincent na kotanga ba combo batute mais o ba yebi ndenge ezalaki ono oloba ba to ba hotela bazalaki te batanga kombo muto ba yokana tena pena ici péché na to loba bongo c'est ça si ko batanga ki Olga tanga na contexte nini bacha ba kombo ya ba plante na ye ba kombo nani boye nani boye dans plante au combo Parouze Sayo plante au combo Darid Wantesa c'est ko combo ya Parou na combo Darid de créer problème na batu ya pechanga to loba bongo bongo donc namona ki déjà mais nazalaka na maîtrise vu kayaki pembe nanga ngana epe tosola te toyebani te mais ayebi ngai nga na Bijou la reine parce que ayaki pa nanga to na tuni nga bi oyeba nga pa bi nayebo te oza star na biso mboka esili ntango esili wana aye na deux perruques ntango aye nango wana jour événement apesi Marina Laba bi na kabeli Marina pas 8 parce que mama ndenge nini wapi ya ngai apesi nga ya mai ok ya mai wana fa apesa ngo ebakata po alinga apesa ebakata mususu ebakata bite nga nalingaka ya mai nde apesi nga wana na nzoto bakuta ebakata nga bitala abi alinga kopesa nga loko ozwi eza yango problème te nga kuna na yango mpe ebele mais eloko so bakabeli yo baboyaka te si nango normal to vandaka boye tomoni ndeko na biso marja na ye voilà aye na moment nini moment événement c'est sili to le événement non ebandi na mute événement na biso déjà to bandaki ye sikoyo a présenter ba biloko ne na suka na suka parce que totikaleka na deux personnes mama Pati Melanga na mama biso moko azwa za pe na RTNC bango batikaleka bango mibale po ba yemba ye sikoyo amataki
Tant Wasili a présenté Babiloko na ye tout ça. Tant Wasili ici. Ye Olga Kabelo. Olga Kabelo. Tant Wasili ici. Tu vois ce cabo, tu moi Marie-Jeanne. Oh, la reine pesa ngai perruque ngai perruque. Oh, atinga na yo zonga bien bon. Mo mtakabelinga. Bon sikoyo autinda osusu ndenge nini. Ok ndenge pa mbe Marie-Jeanne ayaki pa na nzoka nda utepe pa la ba pa biso oh yimtakabelinga ndenge nini autinda yo. To mona na weka biso monde onde ezalaka déjà. Na zongi na tchenga ko likola mesa parce que ta na simba ki on mona ki on ezalo kwa kabelo te. Na mona ko sangita. Na déposer ki on pona sac na ngana teki pa biloko taka tozaki depuis tongo to ba maquillage na biso ba bilamba mususu ezaki dans sac ezaki plein. Moi na ko tongo ezete pour sangita kangamaka donc yenga ko beba. Heureusement na kota ki on a katité parce na kota on a kat na kangetirette sangita nde ezala makasi wana elingaki et ça bien té. La pesi Marie-Jeanne et c'est non problème t'es normal tranquille. To tikali on peut ma patia mati ayembi maman azwa pa ayembi yé pa ke écoute que ne écoute pas la patronne kangane photo c'est pas belle vie tambola pe na ba mesa abanda tambola pe na ba mesa kanga ba photo na téléphone na yemoko donc kanga ipe quand même bon na moneka kende kuna bon ebite so akangaki donc c'est ça ezaki événement to bengisaki batu faye bazana esengo na biso pe tozana esengo na bango donc to okangela mutu kanda te to bude mutu te parce que to yebi lobité sikoyo à quel moment ezali kaka bolamu kaka biso ba artiste congolais to sunga batu mingi mais bazongisela biso kaka oyo bazongisa wana sikoyo toke na dossier malembe na lenga pe na yoka yo religieusement tango ya ko pesa bino ba kabelo ezalaki na munoko na ye est-ce que alobaki na kabeli bino to apesa bino bolata juste pour un événement après bozongi selangai munoko na ye ça dit ko zoya bino ene ezalaki na contexte ni kasi yango na oloba ngana mukolo ebakata mukolo marinala ba mukolo donc to ko salika moko te to banga nzambe yebe so asambela nzambe aloba bosolo vraiment akabeli biso akabela ki marina akabeli nga ebakata batu azwaki te ozolanda o alinga ko pesa bakata nda pesa kinga o comprendre ebakata batu tinde bakote na buzoba o azwaki na ete nga na yebi ke Marie-Jeanne na Mimika Bongo basalelaka ye ba publicité po de to monaki bango ba défilaki na showbiz. Donc na princesse P na princesse P ozomona donc ezaki bongo pa Vincent nde to yaka tournage na oboye to yebi de pa Vincent afuta biso temps o comprendre so pe aza na mbongo te nde bandeko mususu basala ba chaîne na bango aza na mbongo te maman na aka na mbongo ya transport oboya po ani to yoka niti biso to ba imbécile te ngala sala ba publicité ya Mama Sarah Kabelo leti Kabelo na lati Mama Sarah Kabelo na salele ba publicité pesanga $2000 to yoka na za mama na nga penza ozomona parce que mama na nga ndenge ni mama ya la joie Kabelo mama leki ya la joie Kabelo ozomona nga na yeba pa la joie Kabelo uti Angola ayeki sasa fungoli maison na super lemba maison moko avant ozo basaisa yona nga déjà tozana ba camarade na lobele ba Kabelo ya kano tam sukutu batu bando benga ba brésilien omona ya milai ya nyonso eloko lokwa Kabelo papa Vincent biso ba mikolo boy e bakata kuna ndako na ba jeune fille bango nyonso tu ba Kabelo em sukuta lata nete taka ba milunga ngonde ekomo mo akangine suki ya balabala abimi na yake elobela biso eloko te. Siko à quel moment et ko bimaki bozami boyibi ba Kabelo parce que nengo beti li solo c'était clair Marina la papa zongi sa Kabelo non oui zongi saki OK siko à quel bino ba tu bo papé sino ba Kabelo zongi siko à quel moment ba bimisi bino miyibi leti ngai tonga pesi ko mwanga nde na vandaki na kit nanga ba journaliste bazaki belé ba filmaki batala nga so na défilaki parce que ton yo pesi nga ton obi ke to défilé non défilé tam soupe sentiment na ko défilé na yebi ke abi abozwa bo défilé mais alobi akabeli biso tant akabeli biso en condition te naza nango na lataki yango na planter suki nanga oyo jeudi po na yebi ke to un événement vendredi eza Kabelo
nalinga kabela mikuse ya milai ya nyonso omona nazwaki wana bakabenga ta una simbi ona moni ngo eza sangita na chango likola mesa wana na kotsaki ona saki te to bimaki nango te tangu ya sengi babiloko na ye bapesaki ye amemi batu na ye bake tongo bima ye alanga na kenga mama bongo ndenge nini yo tindi su batu basenga ngai eloko omo mutu bobwe toko benga na kaka asimija nzambe mamna oloba ayoka nga so na kosi ozomona mais siko bino boki sango siko moment nini boki sango babi bangi bino miyibi nana ayili bino lisolo na besoin miyibi tomoni kaka batindeli biso lien ngakuti mutatindeli mwana nga Divin Kilimali abina ngai bishu makam nini oyo kosangana na bino ka ekreaka ba problème tala boye bafingi bino miyibi ba mama kingabwa atindeli nga lien nakota na groupe na biso ya Karaoshu namoni pe lien yango batu pe bakomotomboka mpona nini boye po ekeye zongi mimika bonga benga ya yambite Marie-Jeanne benga ya yambite yana biso muka yo benga ebise makamni yo sali abi nini abi bongo yebite ke bakangi baninga miyibi yo lobi ke bayibi yo bakabi na ebe lokote na sisa baosanga suki na sisa na salon e bongo na sala nini émission ni yango bomonaki nani yango azotanga bino ki oza miyibi ye Olga Kabelo to mutu mosusu garçon moko aza mpona otanga kombo na ete azaka na mwana biso moko aza osala mpe batéâtre boye aza na so na Paris akota Paris bala major oui yende mto otanga oza na respect na biso bayana na yo te loko oza na poto bapesi yo matière pose la mbongo il faut tanga bakombo na biso ba mama pour saluer réputation na biso il y a eu information na wapi pour ya dans la poto et nini nini il y a un problème ba Kabelo c'est ça et loko kutu elekaki na butu biso to longwana ba 0:30 Karine pa la kuta zaki na 9h parce qu'il faut que akangisa babiloko nyonso tuana biso to lalité fallait to lala na tongo ngo ya samedi après to banto bengi apa Vincent yambanga na lobela pona événement na biso ndenge lekaki e baluki donc baloba penza esengwe bongwani mawa donc garçon na oya sali mission lobi ke ba comédien bayibi bakabelo boye na boatangi bakombo ale apa ko yiba bakabelo babandi ko finga babandi ko kota na ba vie privée na biso leti ngai na boya na mbali nanga te tali bino na nini mutu musozo ba na ndenge sala mariage ya kafu yo nzimi penza ke na sala mariage wana ya kafu na loi 3 to loi 3 salle est-ce que vraiment na ko yiba leti loko kwa perike oza sangita voilà pour vous aussi aller contre marketing ozo ba be tant ozo ba sangita ozo na yebi kosomba biloko na ye Olga comme na Olga Kabelo yo comme ça Olga sangita papa omoni ateka Kabelo quand même on aussi aller contre marketing na ndenga mabete na simba kiango na mwasi na simbi yango na yebi ba plante naturelle poto cha nyonso ngana na 28 ans de carrière au sein contre marketing wala ngana na site là papa na la bana simba kiango pas Vincent na simba kiango peut-être on appelle ça ibino mais bon na yebité ya peut-être le ko ezaki ya ko kabela nda bina pesa bango sangita ngana simba kiango wana ngana ça publicité par la joie Kabelo na yebi Kabelo na sala ba publicité par maman na mama Sarah Kabelo ana ba maison aza asombi ba lopango na nini oyo la joie Kabelo tango ayaki pona biso to matisa ye ayaki na okabola te ayaki ke ayebi ke ona o basola te to mona sai sai ne sobe basalele la joie Kabelo ba publicité ba théâtre belé est-ce que ayaka ke non pour boma bijou to atika nani esobe te asangisa ki biso par là le banini c'est comme si ayena jeu ya polémique oui clair oui ayena na jeu ya polémique parce que tant que vous êtes femme d'affaires, vous êtes biloko na yo. Il faut la même morale na tout le monde. Yo ba polémique ya batu, etali yo te, ba rankini ya batu. Peut-être yo loko za femme d'affaires. Okoyo cha kimia, po batu bako banga mbongo na yo. Ozomona. Tant yo siko ye po diviser batu.
ayo panza po biso penda toza penda na bolingo na biso nde tosanganaka nde Karine Pala na biso asangisa biso a un esprit ya polémique ya nani na nani ya banani na nani parce que quand tu dis ça tu comprends nini Bijou la reine Karine nani Marina Laba Marie-Jeanne Bololé bon joueur à côté moko boye a changé omoni nazonga na mwa sima to babengi ye na tonga bibo na 6 nanu batianga babongisanga suki après na leke émission wana ezalaki samedi voya kodementir makambo oyo mwana na biso wana lobi asali yango te dimanche eleki asali yango te tanga moyeke bato bakomofinga ye yo ozalaka boye yokangaka bato miyibi babiloko na ya basangita wana babiloko na ya banaturel wana babandi kofinga ye ake kaka bamutu oyo asambwisaki biso po ayebisa eke azoloba ba n'importe quoi ok soki aza mutu mayele nga aloba yaya soki nga na ye na émission na yo parce que yo mutu obandaki makambo ya kofinga baartiste na biso ebakata ayibi te Bijou la reine ayibi te nga moko mutu napesaki bango na maboko et puis na récupéraki yango comment encore beza problème ya compréhension par rapport à nini po yo lobi ki okabeli biso tondimi tovandi kimia sikoyo problème ya compréhension eutela wapi bolali nango mpe na bandako tolali nango na bandako te tobimi nango mpe na porte ya mise te nga na boyaki kokotisa sangita na ye na saki mpo sangita ezalaka makasi sangita wana soko tyango na mutu momo eza makasi etelemaka lokwa plante ya nani ya mutu na biso asalaka nini mobikisi esalama ye babilo mwa bongo sikoyo yebisanga sikoyo tozonga mwa moke nsima bozali na kati organisation ya Karine Pala oyo ye mutu ayei na soki Olga ayaki place wana eza mpona Karine Pala maintenant ntango babengi bino boyoki babengi bino miyibi epai ya ndeko na biso mobali wana par rapport ya événement par rapport ya qui soit déjà boyibi basangita na ye bosi quand même te osolola na Karine Pala parce que ye mutu ayaki na ye na événement bien ne mutu abengisaki boyebi barrangement na bango toyebi batante na bango te mpo areprésente Vincent omoni ntan kutu ya kolandela eza te omoni ntango bakamuyaka moko afingisa bayaka nyonso ntango ye afingi bacomédien na oyo ye alingaka te donc biso nyonso toamiyibi bamama kingabwa biso tokeza bamama kingabwa bazala kitoko nde toza boye bamama kingabwa baza baresponsable biso toza na bana totangisa bana na bauniversité toza na baleki oyo bazelaka biso na nsima toza na babelle famille po ani babuzoba ya boye ata kutu soki oyo koteka eloko na yo luka kimia teka ngo na kimia ezala malamu me ntongo oyo ozoya kocuba biso mbeli na motema eza kitoko te biso toza na baimage yo lokola okangisaka bato yo lokola okangaka bato miyibi problème eza te oza na poto un jour oya kaka dossier epolaka nango te parce que biso toa bamama dossier polate c'est-à-dire quoi bolingo traduire en justice siko aexpliquer bien mpo azoko expliquer bien te mais ye moko aswa aleki na tv te mpo aloba eza mutu nde aleki aloba ye siko mutu yango siko azwaki yango wapi mutu wana nde oyebisa ye nde kolo makambo parce que soki leti nde babengaki ye wana samedi soki asalaka émission samedi nyonso to bato bangai basalela biso baanalyse te kota na batiktok bangai basala te parce que tango babi Bijou yo balobi ke yo lobi boye na yenga bien en tout cas ebakata limbisanga peut-être ye ayokaki mabe ndeko tika ba artiste na biso ba mama na biso bayibaki te ngai na sololaki na bango boye kokende te na minene onga pa kabelo na tekaka soki mafuta naza nini oteka diamant oteka or oteka balopangu na bagombe na banini etali yo moko mais oyo yaki kobebisa nde réputation na biso ya basanginta na yo oyo lobi toyibi oyo bebisi réputation na biso na bato oyo batanga classe ya mosala yango te baosalela biso baanalyse bazoloba na bamakambo ezanga ntina bolobi makambo ya bakabelo na bino bosuka wana bokomi na bavie privé na biso poani bokomi suka ofinga pourquoi mais est-ce que jusqu'à là nazongi Karine Pala bosololi nini na Karine Pala parce que ye ne mutu azalaki mieux placé ya kobenga ye ya koyebisa ye ke ndeko yaki epa na ngai mpona
makambo etali promotion ya bakabelo na yo mais ndenge nini ekomi susu be ofinga bato ndeko na nga mingi oui abengaki asilikaki mpe nde alobaki ke na oleka émission nayebi te azokamwa abi nazokamwa nazoyeba te po abengaki ye komo yo okobebisa réputation ya bandeko na nga ote naza na salon so na sisi na osala émission mpo naloba po ti lelo lundi nde yo osala émission pa ya fille wana et pas garçon wana alobi ne ba n'importe quoi alobaki nini donc à défendre bino te à défendre biso par rapport à nini à confirmer à défendre biso pour ani on a talaki te à confirmer qui to alobaki nini l'émission kasi to le baga a confirmer po to ngolo ba bino boza ba artiste avant mutas ayela bino publicité fo bo solo les ani po yo le bino biso mamuto sa le publicité te o le bino biso to matali kolo kuna te o kabeli biso ngana marina laba e bakata batukutu te après mon liboso bachaki non Marie-Jeanne Mimika Bongo et bakatanga nanani nangai après yo Mimika Bongo a camarade nanga ayaka na chambre nanga boyebene Mimika Bongo ka ndo yebu pa mutapesi yo a brancher ki ona Mimika Bongo to yebi yebi Mimika Bongo te Mimika Bongo ana ba camarade na yo camarade na ndeni ko yo ka voix na yo na komona yo e simba te bala na te. Mais tu es méchante. Mais nous, on a appris qu'on irait problème, il y a Olga Kabelo et Panzi, il s'en a bien au karaoké. Balobi, Karim parle, avec un peu aussi mécontent. Il y a Yoki Kaka, avec un peu mécontent, la façon dont on agir nango et on irait, il s'en a peu et Panzi, il partait, même groupe n'a bien au peu Panzi qui yango. Oui, pas Vincent. Et ça, bakanda. Pour mutu moko to ko linga ba benge moyibi. Mutu moko to ko linga ba benge moyibi eloko ya lukaki yango yango wana mission finale o aya yaki nango ya moni biso to sangani habite na kota ka pona panza bango pona détruire bango parce que soko yaki na ndenga bieta musuto ngato panza na te ayende pa panza biso parce que ndoki amona musika bi bato nde ba okende musika toza makambo ebele ba projet belé. Mais si matin, car il parle à maman, à monter ma nene, à ça le roi battu sous soutien, tous ont un biseau 3e édition au bête à la Chetemba. Ok. À Royal, ils se sont mis biseau de comédie, toi, à Mawa Moutou, à l'autre côté, à Yeto Matisaye, mais à Zobosana. Bat le roi Bino, faut boire au son Kabel, on a des pop à la joie Kabel, pour boire une forme qui parce que mutu soka za na fond ebele na ndimite ko landela ba sangita wana mibalo pesa likola de sangita opesi marina opesi nga e baka to pesa ki était comment ba ko tchena kati e baka ta matal les années nini parce que je pense que alobi nini maramono se baka lobi nini bon e baka ta le rappel de mission te azape mutakanda tant soupa ko le mission ko bombarder po tangu ainsi bazu ba kabela bi batu ebo sakana batu otoloba ki wana po batu ba eba ndenge nini ya ko sala ba analyse na makambo biso toloba mutu moko ta sepele na comportement na et ça là biso bien te en tout cas et décision la binosco ezanini par rapport à actionnaire c'est pour amener ba salir réputation na bino décision ya biso ezalaki fala zala aw to kendaki place azalaki na Béatrice babi azongaki on dirait qu'à samedi en so na bosante so samedi te dimanche azongai déjà malheureusement mais to ebite nzambe ka yemboko a conduire biso ndeni mambango ici là parce que etikali nango tant bana biso ba betaka nani ba mama kingabo ba mona biso etikali penza na YouTube ekolongwaka te to amiyibi. Et comme tu venais de soulever tout à l'heure Ali comme il y a complot. Donc pour na bino bojon le roi complot toné nini. Oui. Complot à faveur ya nani ba ngba salir banani en fait. Bon. Ba ngba avantage qui batu ba Hollande biso ba yebi et puis eza batu musupe bazo finga po ba yebi très bien. Nalandaki na chaîne ya Caroline Ikwa la mona etanti moko temeza epe butu tema pe batu bazo benga na bato bazo ndima na bato ba ndima te tanti nyoana expliquer qui vraiment bien ayebi c'est sûr ba yebani
aibise penza bien. Mais par Vincent, o eza TV. Nzambe ka yemo kwa ebi. Décision ya mso tozo. Nzambe yemo kwa ebi. Dossier pour la rater, likambo si la rater. So ezaki nango na radio, o mezate, mais le ko eza TV, mutu nyonso to a moni pa yoki. Nzambe yemo kwa sunga biso. Une précision parce que moni bino boza bato boyebani, masolo na bino ezalaka bato balobela toujours. Li solo na ya libala to yike libala bijou la reine ekufi. Eza solo libala ekufi. To ezaka batuka ne ba tuba. Ya on peut Vincent na bi eza batu mususu. Ba faut bayeba est-ce que ya on a lobi. Batu mususu bayeba na moko sa ba analyste. Bayeba kana bango pe ba vie privée na biso bien te. Ba tatonaka. Ozo comprendre. Est-ce que nga penda pa Vincent so libana nga kufi fona na réseaux sociaux. On les a vie de couple. Na ko ya na ngote na etalango etalinga moko. Oui, toza batu ya TV. Tomba makamna biso leka star dans la vie non oui eza ma mususu obeta eza ma mususu po ko beta mais divorce pas baroye ba divorcer eza ma bana mususu po ko ka bwana mino pe se divorce te mais quand même ba yeba ke oza suna libala te wana esimba te ala alliance ango OK wana esimba te alliance déjà possible sur réponse. Bon, tous avons pas bon parce que nous donnons l'alliance, nous donnons l'alliance. Bon, il y a l'alliance c'est ça et bah tu mets pas tout dans le colo fort hein. Vous savez comme mon nene donc bah donc c'est là alliance donc faut changer musu so bo mitungisa te musa na ko mon nene bo mitungisa te pour la ngapo bah tu mets pas tout na fait ça le rôle alliance non musa pi donc ils ont troisième alliance dans Ocha là bas cette fois tu peux ça ya mon nene peut dembela ngapo le bon réseau film donc comprenez-nous hein. Parce que ça tombe au bili kamboalès na zongi susu makambo ele kaka ya priska au moins te ke bana ba ka batute donc baza batute ba créa et puis so moi sinon za ki mutu ayebi yote arondima yana le bil bana vie de couple mama ya mabala o etala mobile na mwasi esimba tetala bango makambo na bango retenir bijou la reine dans l'alliance na musa mais nous autres c'est que là on est autres c'est comme un bijou c'est que il a yonné et nimeli la yonné maman présidente Priska Sosa na pesi bambote Pito Mavungu le pétrolier abi yesa pa Vincent na landare minga bwa kanga le pétrolier Pito Mavungu le pétrolier la PCP mbote mais pesa be perdre na biso mbote go Dodi Mavungu na pesi bana nga bota Divan Kilmal donc asa Kilmal wana bana nga donc nga na bota nga na za groupe nga le temps de la Grèce et kokisi 17 ans dans un groupe na Brazzaville na pesi président Kaouma Mbote to répéter na interma tongé pa PDG Malos chaque mercredi de 8h30 à 9 de 8h30 à 14h30 na interma tongé na Victoire wana na vendredi to le kaka chaque jeudi na numérica papa monsieur qui bambi chito madame Kiki famille qui bambi na pesi Mbote chaque jeudi na 20h rediffusion samedi na 8h ce que talaka maman présidente akei basangita o bana nga braza ba ko sala na utaki angola na yaki na valise ba kabelo donc na yebi penza kabelo na za na dossier papa nini boy na yebi penza makambo ndenge ezalaka o comprendre donc na yebi kabelo bien au moins en fait so tiki batu boy yeba ko pesi matière kozo lo banini yo déjà obi ozui réponse te pas Vincent est-ce que to lo bela mambu ya vie privée ya na ngai bon botika na bisoka wana bijou la reine aza libala na ye botika kokambuye bijou la reine tobeta masolo ya musala na ye tokota vie privée na ye te tosuki wana mama poto suka osakelo mo bokende karaoke na poto en fait c'était quoi le dossier suka donc ezalaki fallait toke le 18 vu que tokombe na bamama tanga sœur na biso Suzy Banta kufaki papa na biso Kokodio kwa kufaki et puis ba combattant ba biso ki boya wa tokochuba bino bambanzi bino ba comédien bino bobo toza biso toza posa to seka
Ah, wana vient nga boketwa biso ki boye. Boromona toza posa ko seka wa te. Merci maman Beni Antonio ye penza mutu alinga ki penza sa ba mama poto zo ida ba visa. C'est qui makati Beni. Neolobi. Mera ne bokechura. Abi bokechura abi to ana posa seka te bino ba comédien bata maboke. Ba esi no biso na posa seka. Ba esi bino posa seka. Donc mera bokechura la bisik. Ala bisik la bisik. Bobangi na bino. To bangi na biso. D'abord quel mutam ndenge na de Barcelone kei bintu na mone pe na poto. Donc Barcelone to peso mbote. To peso mbote RK Muchanga yo yebi pendant so la bientôt za na Angola. Tant comme na poto bois kisinga. En tout cas. RK Muchanga c'est mec na biso ya propre. Lek na Barcelone ba yano ba na esprit. Bayano ba na esprit na ndage mission ça na Marie-Jeanne. Donc biso leti ngana mona ezaki teke bosa ele publicité ezaki tete ça ele publicité akabeli mona poto amoni akabeli ezaki bongo parce que soka lobaki aza mutu ayo sa musala na eto so la mama vanda non obito ça ele publicité o pesa biso kombe so abino pesa mina ta $1 l'essentiel to solo lit très bien pour lobito yebité ozo kompopo na ndena na nzimite ka na mbongo ebele ta musuko leka bala jo kabelo a débrouiller na ekaka. Pour ce qui n'a pas belé, voilà. Vu que vous avez sangi, désolé. Mais sinon, quand on a apporté moi lumière moko, balobi place monte zo pela, il faut dire na mai tout sopara parce que j'ai appris na bandeko mususu na zo yoka bazolo bao nani Olga Kabelo aza bakuke azaki infiltré aye ko salir ba bijou la reine ba marina pour ba bazala la famille libota na tout tika biloko wana, c'est un problème qui concerne que Olga Kabelo na bandeko na biso ya bena bandeko na biso apesa ki bakabelo donc to créer ba problème té mutu na mutu osamba ramener na point na yeso tali si la bisalo azo sala ba vie belé na théâtre so tali pe belle vie a sala ba vie belé na théâtre donc moi je me dis quelque part je trouve pas raison mo recréer polémique recréer conflit et puis ba organiser ni ba mi balé sur scène maboko donc c'est un problème il y a Olga na ba comédien donc tout na ba bandeko na biso basi bijoux et bakata et les autres donc tout ça ko côte sabato bazala bango concerné na makambo na te n'est-ce pas Bijou la reine? Ah papa ngai kaka loko aye moko alingaki ezala bongo ndenga memengo ndenga kenango toza isuna eloko oloba te kande na ocholoba nzambe nde a conduire biso pour sanzambe matro oko bebi sa réputation na ngai bato batala biso ba bazoba te ba mayele et puis na bato musu ba yebi yo akanga muninga mo we paza na poto moyibit basuka kandeni na Karim Mokonzi na moni basona oui na oka ba blo mo abongo finalement yo contre la blo no tendeni on a vertige blo ko za mukie oyeba calcul te tondeni hein. Voilà, merci Bijou la reine pour Nathan au PC Bisso, c'était important pour la Bisso. Bino boza artiste na Bisso Bisso dozo veiller na réputation na image na bino parce que bino ne boza ko véhiculer ba message ya malamu na banzela ba télévision bo détendre Bisso fo image na nous bien moi ça m'a fait du matin na yoka yi ba bengi bino miyibi. Je me suis dit na approcher bino na yeba. Et ça li bien te papa Vincent, et ça li bien te. Bisso toza déjà basi toza déjà ba maman to na bana déjà baza ba jeune garçon, ba jeune fille. Soki nga pendata musu bana nga bazaki ba mo mutu pasi ta musu nazo ba koko ozomona bana nga mwana nga liboso za évangéliste ya mibale za protocole na église du Dieu créateur Dieu de Sikatenda pa apôtre Gilles Bumba Makengo na komi nga ba wana to sambela wana to zape na église na biso ba yo kaka ser na bango mo boye oye batu mususu ba batabuzo ba ko bandoki mabilo na nzela bo kiba ba makingabwa lokwa Kongo ezwa likambuti ozomona président Jeannot Binano abenga mwana mama kuya seko ya binanga Bijou est-ce que mambu ya bino penza ya ba réseaux sociaux boko longwa te poni ne komi boye vraiment respect zate et ça la bien mikolo même ataya Laurent Sokoko abi non nga batindelinga kutu ba lien moko ba bibo yibi na nzimite na swanisi kutu na bato ngo au moins que bato bazo sepela te mutu lokwa ya Laurent Sokoko mukolo bongo
batindeli elieta mutu na petite sœur no abwakaka bakangi ba moyibi ezosala bango kitoko te. Mais pour l'aspect ya makambo libala en tout cas balobi toko tango te bato tala biso ba retenir que Bijou la reine azana e kimia na malibala na ye malgré auto yo ngapela yoki ya Bijou lobika pour lobinga bina la lobalanga te mais na yoki pe kaka mais yo mo lobito lobango te bon ils avaient privé na yo na lobalanga monte natika nga lobi bongo te na binga na yoki ah pourquoi yoka est-ce qu'on a ça là il faut pas s'en information na nga te wabi o famille mbayi no balinga ko te ba tout ça ba nini fero mbela non le baté botika ba vanda botika pe famille nga ba vanda to le bene mamba ba sangita ba kangi biso mi mais na profiter comme na yoka yili kambo ngo na bi bon na tout pas Vincent nga ba finga makasi ba finga ngai Bijou la reine wana kutu kaleso ezika bana bota malata na kaleso te bo excusenga oh nga ba finga nga ma finga bana bota malata kaleso te na ta telo bata musanze mo mki oh olata mais sikoyo nalata na nga cycliste ok parce que na muta munene obangi ni na bangi na to langi sikoyo ba mona kaleso na nga ezika wapi ya ça na zo ma finga moko donc ya niveau ya 0 donc là moko ko bangisa nga ezate mais ce que on a na télémé ezande likambu ya réputation na nga très bien parce que naza mama ya bana ya baleki na nga baza ba homme marié ba femme mariée naza na groupe nazo ko encadrer ba femme mariée ba homme marié mutu moko to ko ya oleka kaka ndoki moyibi c'est pas normal ils a gentil te et là on a na télémé li o vie privée na nga na oya na nga te pona loba ekufa te etalika ngamu mais ekufi pété alliance ça musek je la reine ça va on est tika na sexe na kanda makasi donc on a sous émission la biso message à ceux qui sont pour la fanatique donc balinga ro mingi balinga bakata balinga marina là ba bazaki blessé na boyoka likamwana message à ceux qui sont et puis moi bambote quand des atouts ça la biso vraiment ba fan na biso bolinga Bijou la reine na ebike bondimilanga na zwa ki sangita te ba fan ya marina laba so côté na chambre marina laba au mona ba periki ya kabelo ba plante ya kabelo so côté pa bakata donc mimika bongo Marie Jeanne donc toyebi mamba kabelo poto ba fi o toyebi ko luka ba fi o to zandenge bino bozate mais toyebi ko luka toyebi pe que non moi fin du mois au futi mo ndako atamsu ya 300 au futi mai au futi courant moi abonnement bana moi 1000 ka bana ezanga te moi ko lia bana chaque jour minerva la bana baleki pe famille pe donc moi respect on ezala bien ba fan e bakata bino mo boyebi e bakata la bino mimika bongo Marie-Jeanne Bololé yangai na yebi ke batu mususu o bazo sa ba analyse bazana ba ba fan na biso te yango bazo finga yango bazo dénigrer yango bazo sala o ba ki ko sala mais soki bazana baza bato yo penza ba comprendre makambu ba comprendre que non ezaki nango lokuta pourquoi to sa ba analyse to pesa ngo sens ok ça mutuna makolo te ozomona donc c'est un peu ça ngai na koksi 28 ans de carrière président Vincent na rien va faire part na ngai na vu que y a des choses à la koto ya mama ni mama ro passer peu message après la permission mama ro respect penza mama ro mama batoto mama ro mama ba cas difficile tala biso to zala ba cas difficile mama tika biso te mama motema malade maman a changé vraiment maramna biso to comme appelle à moi valeur to comme appelle à moi respect pour na maman Olive Lembe en tout cas maman au moins na Bijou la reine na koksi 28 ans de carrière donc talara maman moi o lo bezate na tiki nyo sokala maboko idée na wezani ni kanisi wezani pour la 28 ans de carrière 28 ans de carrière olingo sala ngo ezala ngina sala ngo na ba surprise ezebele ba surprise ezebele moi fête faut ezala balé ko beta na koloba makambo nyonso et puis ndenge na bandaki makambo belé oleka na soirée wana tozana bato belé o bazata musu ba invité
surprise. Donc, il y a ça, moi, pour 28 ans, ça s'est fait. Très bien. Les hommes qui étaient vraiment. Tu écoutes un mambo belé, bambasu, accident, makambo belé, tozoko bakaka. Très bien. Les petits injures, donc mambo belé, oh, vraiment, tu as aussi dit, dans la coquille 28 ans, il faut na sepela lango. Très bien. Donc, message de Ngwana Bambo to pesi nani? Bambo telanga na pesi na pesi na ya Willy Mouchen, président Jano Binanu. Ici, là, ouais. Voilà, merci beaucoup. Pardon. Na obosana. Na pesi mbote na la patrona Belvi Kandi honorable CPI ya ba mama balobi mama komi to komi na kini makambo botala kini makambo yango oyo nakopona te bela ba titre na ye ezalaka mambo yaka titre ya théâtre na mikolo eza kini makambo makambo ye donc moi so pardon voilà merci beaucoup nga pe na pesi mbote na ngala ba actrice nyonso ya Congo bozala makasi soko so yebani yebage bakambo yaka ba forme belé donc il faut la dire yeba osibir ba oza makasi ya ko yamba makambo parce que on ne sait pas là où ndengeni ne lara le fait qu'on est connu on est aimé on n'est pas aussi aimé par beaucoup de personnes donc il faut yeba ko surmonter bakambo et puis pour na bandeko bokotalanga dans le monde bientôt là to relançango de manière officielle agence Nabiso, il y a bandeko bazana partout dans le monde, vous avez posé au sommet local, agence Nabiso la voix du peuple, General Trading, et Zoya Kalamingité, mais j'annonce déjà en avance pour bandeko vous avez posé au la chaîne à Dubaï, vous avez temps où yate, vous avez besoin de vous à Dubaï et à Kinshasa, c'est-à-dire bureau, ils ont fait ma Kalamingité, la voix du peuple, General Trading à Kinshasa et puis à Dubaï, donc cette fois-ci tous les achats vous avez besoin. Et au sein et pas dans le Nabino Vincent parce qu'il y a eu ba réclamation mi batu mingi bazolela parce que kenga mbonga mutuka parce que kenga mbonga ya ba caro parce que kenga mbongo ya ba pièces de rechange parce que kenga boy beaucoup de gens vont aussi bi problème alors je me suis dit pourquoi pas n'apporter service dans na bandeko yo ozolela wana biso tozana toyebi ko assurer na musala donc bobenga biso na numéro na biso 089 769 80 55. Et puis de l'autre côté, tout ça appelle plateau na biso. Batumingi ba réclamer que Vincent niveau commis, au ça la sous-émission quand il faut vraiment plateau. Dans ça la plateau mais plateau dans ça là, il plateau là normal donc je veux vraiment essayer à repérer sa excellence. Alors ça me demande beaucoup de moyens. Donc bandeko bolinga la voix du peuple, bandeko bolinga Vincent. Au peu besoin d'un souci Vincent dans la plateau a bien beau contribuer na beau benga na numéro na 089 769 80 55 tout ça la plateau na biso gitoro pour que l'émission na biso encore plus professionnelle bato véritable face na suspend de véritable face tino aussi sa plateau wana bato ya ba tribunal bato ya ba rendez-vous valable bato les news stars donc bato balinga émission na biso tout boye ba toza en plein chantier et toza na besoin soutien na bino merci na kulutu na Tangi Brice Lulendo bâti service na niveau ya France wana bandeko boza kotonga boza na ba chantier na bino boza na posa kotonga boza na frère na bino congolais wa 27 structure wana bametali construction en général Tangi Brice Lulendo na pesi motela na maman na Angèle Mbouyi na niveau France wana on fait Penet Pampé Roda Delix merci na cadeau na bino na Zwaki merci na Parouze ça au caméraman assuré merci na Dari Dimonté sapi na bandeko boko tala biso à travers le monde awa toza na flat hotel Tenazia batu mingi bara Tenazia awa baya lisusu te parce que ba monaki ekourer zaki na mwa kokoso mais mokolo nango ayoka kolela na bino boya bozongela Tenazia pour ma courant eza résolu donc batie bino panneau groupe donc ekourer comme permanent donc boya maloba ya Vincent Chiluzi yango wana merci na Parouze ça au Dari Dimonté ça pour la prise de vie et à tous les abonnés tout le monde l'année prochainement merci bye. Publié na bobenga na numéro na 089 769 80 55 tout ça la plateau na biso pour que l'émission na biso encore plus professionnelle bato véritable face na suspend de véritable face tino aussi sa plateau wana bato ya ba tribunal bato ba rendez-vous valable bato les news stars donc bato balinga émission na biso tout boye ba toza en plein chantier et tous en besoin
na bino to sepela mamango merci na kulutu na Tangi Brice Lulendo bâti service na niveau ya France wana bandoko boza kotunga boza na ba chantier na bino boza na posa kotunga boza na frère na bino congolais wa 25 structure wana ba metali construction en général Tangi Brice Lulendo na pesi motela na maman na Angèle Mbouyi na niveau France wana on fait pénétrer Pampé Roda Delix merci na cadeau na bino na Zoaki merci na Parouze ça au caméraman assuré merci na Dari Dimonté sapi na bandeko boko tala biso à travers le monde awa toza na flat hotel Tenazia batu mingi bara Tenazia awa baya lisusu te parce que ba mona ki ekureza na mwa kokoso mais mokolo na ngo ayoka ikolela na bino boya bozongela Tenazia pour ma courant a résolu donc bâtir bino panneau groupe donc courant comme permanent donc boya maloba ya Vincent Chilus yango là merci na pause de ça au Dali Biwanté ça pour la prise de vie et à tous les abonnés tout le monde l'année prochainement merci bye. Vous contribuez na bo benga na numéro na 089 769 8055 tout ça la plateau na biso pour que les missions soient encore plus professionnelles bah en vérité en face na assistant de vérité en face tino aussi sa plateau là bah tu y a ba tribunal bah rendez-vous valable bah les news stade bah tout ba émission na biso tout boy ba toza en plein et tous en a besoin de na bino to sepela mamango merci na kulutu na Tangi Brice Lulendo bâti service na niveau ya France wana bandoko boza kotunga boza na ba chantier na bino boza na posa kotunga boza na frère na bino congolais wa 25 structure wana ba metali construction en général Tangi Brice Lulendo na pesi motela na maman na Angèle Mbouyi na niveau France wana on fait pénétrer Pampé Roda Delix merci na cadeau na bino na Zoaki merci na Parouze ça au caméraman assuré merci na Dari Dimonté sapi na bandeko boko tala biso à travers le monde awa toza na flat hotel Tenazia batu mingi bara Tenazia awa baya lisusu te parce que ba mona ki ekureza na mwa kokoso mais mokolo na ngo ayoka ikolela na bino boya bozongela Tenazia pour ma courant a résolu donc bâtir bino panneau groupe donc courant comme permanent donc boya maloba ya Vincent Chilus yango là merci na pause de ça au Dali Biwanté ça pour la prise de vie et à tous les abonnés tout le monde l'année prochainement merci bye. Vous contribuez bo benga na numéro na 089 769 8055 tout ça la plateau na biso pour que les missions soient encore plus professionnelles bah en vérité en face na assistant de vérité en face tino aussi sa plateau là bah il y a ba tribunal ba rendez-vous valable bah les news stade bah tout ba émission na biso tout boy ba toza en plein chantier et toza a besoin na bino to sepela mamango merci na kulutu na Tangi Brice Lulendo bâti service na niveau ya France wana bandeko